Bazali ebele bande konangai bazali ebele oyo babatamaki deja na o katanga mobimba bazaki deja kobongama pona ba oyo na bango laki bakata katanga bande konanga bangwana boza komona oyo ezali ba filmage ya téléphone oyo to lakisa bino mais na bokasi kaka ya ba recherche ba information to pesa bino veut dire nzambe azali na République démocratique du Congo et le côté qui se passer soki boka oui bande konanga j'espère que bomoni ndenge bakangi bande konabiso oyo ba oyo ba tia mobulu na kati ya mboka na biso bande kona bangwana bakangi bango nyoso ba oyo bazalaki nzinga ba oyo balobaki bakokota po baya ko meka ko déranger mboka na biso bangwana uzomona baza kokela bangwana veut dire oyo ezaki ya munene oyo ezaki ya mutu ezeba kanga bango batia bango mpanzi parce que a prometaki ki akoya ko sala mabe na ba oyo ba mboka après ba élection ezali na bato ba sima na bango yango tomiko ya pe kolobela yango ke Congo ezali moko pe ozaki mais veut dire bomoni bango bangwana bazali kokende bango nyoso balingi bango bongo maboko na bango parce que bazalaki ebele na kati ya zamba po ba me yakotia mobulu bolandi pita tunakatala mukuye. Bonjour, bonsoir dans Balani Soirée Télévision, bonjour la communauté congolaise mbote, bonne année, bandeko esika bozali, congolais, bandeko to bimeni bino, to solo la solo ya bakata katanga oyo, ba komi kolekisa na makambo na bango oyo, ba annonsera toujours arrivé ya koya ko kata katanga, bandeko nanga, ko kamwa komuna bandeko oyo, après élection, bazalaki, ndeko GDO, oyo ezaba katakatanga a mi komisi lelo atie comme on a commis mira à sigle tu avais dit ndeko katakatanga oyo a changé comme on a commis mira à sigle ne oyo a annoncé koya ko katakatanga après élection to ebite simanae nani aza simanae o aza ko appuyer ye po ameka côté misa mouvement na bayaka toujours ba FARDC ba kanga bango ba éliminer bango mais cette fois-ci ayaki na makasi alobi to ko bundate mais to ko isa batuke non Katanga eza na République démocratique du Congo te to Katanga eza pays moso li solo oyo eza depuis bata ba chombe ba ndeko biso Katanga basengaka que bakokataka un jour katanga mais moment yango ekomi na monte parce que mukwa tombolo président Fachi Beton azana posa ya Congo ezala uni ezala bomoko après kobimisa mbongo ebele ya kosala ba élection ndeko GDO na batu oyo bayokani parce que eza groupe ya bato bayokani ke soki tosilisi élection soki mutu na biso alekite tokomeya kotia mobulu alo mobulu yango wana bandeko na ngai komona ndeko na biso GDO asili kopesa message na ye oyo apesaka ya komenancer ya koloba cette fois-ci non aye kobunda te mais aye kokota na mboka na ye alingi ba autorité nyoso ya Katanga baza bakatange mais kokamwa komona oya biso le général o batindeli biso awa basili kokanga GDO pe ko éliminer parce que azali mutu moko na bazala ba arme te quel que soit ba niveau ba kisi to bilo ni nyona mabele pe ya bankoko et permettre na nute parce que ça pe la pouvoir ya bankoko ba il fallait ba lo ba accepter pour que Congo to Katanga katama mais lokola bakoko na biso bandimi na nute ezano ba meka esimba te donc Nzambe azali ba FARDC la biso ba sili ko maîtriser bo moni ba photo ba vidéo wana to na loala ba mega ko sala bozo bana la Lumbashi pe ba sala bozo bana mais balembi te baza toujours ko luka ko salir image ya chef de l'état pe ya Congo la biso mais tozali lokola ba Guinée et ba confondre Guinée na Congo que Guinée ba kabwana ba pays bile kabwana mais Congo pe kabwana te parce que Nzambe azala biso bandeko ba sili ko kanga GDO pe ko éliminer groupe na bangwana bolandi message na ye boyoki ba menace na ye na suka bolobi nini bomona ka lobby bandeko na le 24 ndenge Fachi Beton a telemisa ki ba soda na nzela ezaki message la non GDO so meki mobulu tokolia yo tokomela pe tokocalculer yo to sisa yo mais ezali na ba chef oyo baza sima alobaki azaye moko te azaki na ba M23 mais
Congo eza ya Nzambe et Congo eza ya ba Congolais o baza posa ya makila te après ba mongo élection toza posa ya kimia ezala tokomi déjà na ba démocratie pe ba élection eza kosalama et fallait to ndima élection na elekaka lokola ka et bato bandimaka mais ndeko na biso ayaki na façon ya koloba obolandaki message tokolakisa ngo mais fashi beto muko tombolo ausa musana na ye quand alobaki mutu moko te akomeka ko déranger République démocratique du Congo to veut dire awe etikali ba Rwandais kala mingi te so azu deuxième mandat akota ti na Rwanda po ame kosisa ba Rwandais wana ba vanda kimia veut dire bande ko ngai Katanga bazala kimia gouverneur apesa message na ye bolani gouverneur message na ye et commandant ya région Edi Kapende le général yepe azali wana na ba policier ba général la police ba colonel bosa musa on la ville est tranquille et Congo za kimia et loko moko sala mi makasi yete to veut dire ba yaki mukebe ba liami muke pe kimia etambola yango to meto la sabino keno Congo ekotika la moko Congo ekokabola te to ba mega ba mata élection salami déjà oya ko meka akolia maloko na ba olia ma muke muke olia malia kana ezaka oloba to veut dire musala yango esalama ya FARDC pe ya la police merci na ba oyo tout baza vigilant parce que tolingi te batu oyo baza ko telemisa batu ko loba makamwa be pona ko Comment tribalisme et ok kolobo te toza tata moko maman moko et kolo moko to Congo na biso ekotika la ini et to kabonate merci na bandeko boma ko partager pour bandeko lumbashi bazaki ma lumbe ba mona ba mila makasi o ba maki banda pour la non GDO to zela yo komi mira o ya bimisa ba kata katanga message kombo akobiso mira so nini bandeko nga me kimia on ba yango ba nyati yango me ba oyo baza sima lokola bakangi ba o bakangi bango bokoyoka mais ezali toujours vigilant et si ozali congolaise moi mission mato ilibanda boye ba GDO aliami mais ba mosusu ba ndongolo miso ba toujours nzinga wana tola la miso te tozala toujours éveillé pona kosunga mokonzi pe bandeko tout et si ozali to veut dire congolaise gouverneur a vu Lumbashi alobaki déjà toko fêter kitoko parce que match ezaki facile pe eleki facile mais là le 31 oyo bakoki kopesa publication nationale pour na oyo etali makambo ya maponami et na ba député biso makambo to ke bien vive l'heure d'essai et bonne et joyeux Noël merci beaucoup. République du Katanga, mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, MIRA en sigle. Forces armées katangaises, FACAT Y Diabos. Message ya président wa Katanga. Watoto wote wananchi humu mwetu mukatanga. FARDC Katange, PNC Katange, ANR Katange, Garde Parc Katange, bas politiciens Katange, députés nationaux et provinciaux Katange, bas chef coutumier Katange, bas chef de terre na ba localité Katange, tunemonesha leo Katanga aina ukongo RDC ni inchi palwake umu ni mutransition ya Katanga tuko atukuye juu ya mvita tunakatala mukuye mwebote tuongoze na tujenge inchi yetu Katanga. Macheo mulikuwapo ku RDC Congo, ku RD Congo, njo ile mutatumikia kukatanga. Ule president wa kupita kui Buchakuji atatumikia mukatanga. Tulisha kubeba kietu maprovince yote ine
o Katanga, o Lomami, Tanganyika, Lualaba, kama muntu akuje kupika masashi umu mufashi ya Katanga, ana wenu Katange ni adui wa Katanga kwanza leo. Kambo Kyungu Mutanga Wabafukwa Kanonga Gedeon, raisi wa Katanga.